Olingi nanga mot de passe. Ona banda konaviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, très chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News et je suis très heureux de vous avoir très nombreux dans cette émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Voilà, les lotos Yambi, Moko, il y a Bande Konabiso, il y a Congo, Oyo, Azar, représentant, il y a agence JNT Service, agence Oyo et Zouami Kuna Namboka Paris, puis Ali représenté dans la province Belé, il y a France et ainsi que na Belgique. Toromeka osola na ye JNT Service ezanini JNT Service basara ba misala nini voilà donc biso to profiter de l'occasion to pesa mbote na papa na biso Edo Amani ainsi que notre maman GH ba mbote na bino place bozwami to bosanité Guilin Kisiswa ba mbote na yo mobali ya mifi ba mbote na bino place bozwami pe bana na bino ba mbote na bango to bosanité Talibo Talima grand frère propre je te salue et sans oublier oya simbeli biso caméra Van Botalima ba mbote na yo merci na service et merci na baenyo surtout balandara biso to bosanité ndeko nanga Christian na kati ya Suède ba mbote na yo place ozwami Christian yo na madame na yo ba bibino bolela vie de loin fort. Et Tozo Kotsa déjà invité Nabiso du jour où ezali papa Odilon Tozo Kotsaye bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Boni santé. Santé malamu nangola nzambe. Santé à JNT Service. Oui, JNT Service ezali malamu vraiment ezali santé kitoko. Voilà, tout le monde est boye comme on a biso, il fallait poser un message à passer pour natina JNT Service. Nini boye bisaba imboka nyo surtout o bazwami na mikili poto pe na nzinga ya mboka pe ba bazali awa bazana Brazzaville na Kinshasa pe na Luanda parce que ba bibilo na bino koma na bamboka na misato. Message ezali. OK, message ezali boye tulina koyebisa bandeko na biso nyonso o bazali na poto o bazali na Kinshasa na Congo mobimba que JNT Service ezali agence la kisi Jésus-Christ est notre trésor. Donc ezali agence oyo exploitaka fret tolingi ko sala fret d'une autre façon parce que moto oyo nzamba pesa ki vision ya créer JNT Service azali ndeko afani na France amoni pasi mingi komona ke bandeko na biso o bazana poto soki bazoti na biloko ko ya na Kinshasa awa bizokoma te tantôt biloko ezokoma ba fongoli tantôt biloko donc vérité na musala bazosala ba gens basalaka ezalité nde azwaki décision ya osala agence oyo ko sala fret autrement donc do sala fret na ndenge moko ya avec honnêteté nde a créé JNT Service. Voilà, on a créé JNT Service parce que honnêteté zalagité na bandeko mususu na ba agence mususu siko yo particularité na bino eza nini pe eza fret nini aérienne maritime to boza na niveau nini. OK, JNT Service ezali ko sala fret maritime et aérienne. Alors, particularité na kata JNT Service, vi ba difficulté au peuple congolais. Azoko mona ndeko na biso alobaki non, tozali wana pona kosunga ba konzi mboka, Congo eza na pasi, tozo sala fret moko, tozo sala livraison à domicile. C'est-à-dire ndeko azana poto, tokeye panaye, tozu colis eye et comme biso na Kinshasa biso to bengi yo to identifier yo que papa eki batinde le colis papa eki ofane wapi non nga nazala na kimbanseke nga nazala na ngalie manga nazala na bibwa bisika nyonso yokozala JNT Service azana service na livraison à domicile to kamata colis na yo mobimba colis na yo kaka ndenge batinde le na poto mobimba to memeli yo tina ndako sanke yo futa eloko moko te donc voilà vision oyo papa ou asali JNT Service nde azali na yango parce que futa eloko te to droit au cas muta futi na poto na yango muta esala ezo sala ba service wana nyonso. Oui, raison musu c'est pousser que asala JNT Service parce que ba fret ba musu bazo futa na ba agence mususu bazo futa ba montant moko élevé. Alors na JNT Service ba montant na ye ezali na C. Kaka oyo ba ko futa na poto wana. Les mêmes montants wana ezana kati wana awa na Kinshasa okofuta eloko moko te biso to memele colis na yo tina ndako to pesi yo et puis c'est tout
donc ozani loko moko ya kofuta te ozani loko moko ya kosala réclamation te kaka ndenge bazwaki koli na yo ndenge pe tokopesa yo. Voilà, donc vraiment tozoyo kawana GNT service ba qualité nango donc awa na kati ya Kinshasa ba kokomisela yo ba kolina yo to ba kokomisela bandeko na bino ba koliti na banda kuna bango to na adresse oyo kokoma kuna pe na kombo oyo kopesa il suffit kaka ba confirmer que même adresse et puis même personne nde ba kopesa biloko wana. Bon, voilà papa sikoyo tango bozo sala ndengo wana. Na poto ba contacter bino ndeni na poto précisément ba point de chute na bino to ba point oyo bato bazoya ko déposer biloko est-ce que ezaka ba bengi bino mo bo keti na ndako lisusu à domicile lisusu bozwi koli boye nango na place ya dépôt na bino to bato pe bakoyi ko ya vers bino comment bakoyi ko contacter bino? OK, merci mingi nako sepela bola na ngai avec beaucoup d'attention. Veut dire na poto tozali na France. GNT service na France ezali na kata Paris na banlieue na ville ya Melun kuna bokobenga pasteur Francis Nkoyi Mosengo na 033 7 82 12 88 59 bokobenga pe maman Nancy Ngununu na 033 7 82 96 72 38. Kaka na même ville ya Melun. Bokoki pe ko benga Papa Janon visionnaire ya GNT service na 033 6 12 85 69 06. Bango nyonso bazali na boulevard de l'Allemand numéro 58 na kati ya ville ya Melun. Mais GNT service na France azali pe na ba province. Na ba ville mususu we ezali nzinga ya France. Lokola na ville ya na mien tozana papa mafuala lema pona kozwaye obengi na 0033 6 19 91 02 60 na ville ya Clermont-Ferrand tozana DJ JC Mboka Mwane Laka okozwaye na 033 7 53 32 66 65 DJ Tiki Soumamba musique DJ JC DJ yende mutasimi musique nyonso na kati ya Clermont. Yende mutasima solo nyonso ya musique. So kaka opesi koli na ye et pas Jizé et pas DJ mwana mboka yeba ke koli na yo e komi na Kinshasa pe biso to memelo na ndako. Tozali pe le sous na ville ya Créel. Na papa papi mfumutoto Sandowa okobenga ye na 0033 7 53 19 50 22 ou bien okobenga le sous na 0033 61 99 10 260. Tozali pe na ville ya Grenoble. Kuna okobenga papa Trésor Lombana obengi na 0033 6 05 85 57 92. GNT service ezali pe na ville ya Lyon. OK, kuna okobenga papa José Kalonji Badibanga. Obengi na 0033 7 81 52 80 98. Na ville ya Evian, tozali pe na maman Siska. Okozwaye na 0033 7 61 87 21 55. Tozali pe lisusu na ville ya Nantes. Kuna obenga papa Glody Kambu. Obengi na 0033 6 05 90 35 18. Tozali pe na ville ya Rennes. Kuna obenga papa Jojo Panda. Obengi na 0033 7 81 21 87 96. Tozali pe na ville ya 3. Kuna obengi papa Pati Lofofo na 0033 7 51 07 27 93. Tozali lisusu na ville ya Toulouse. Kuna obengi papa Landu Sébastien na 0033 6 51 56 85 23. Kaka na ville ya Toulouse wana obengi lisusu mama Ruth. Tozali na 0033 6 95 65 62 02. Tozali lisusu mais oh bokangi France en penat. Oui, tokangi vraiment GNT service et kangi France mobimba. Tokangi vraiment France mobimba et s'il n'a pas été na France, tokende lisusu na ville ya Bordeaux,
GNT Service tokozala kuna implanté na ville ya Montpellier. GNT Service pe kozala na ville ya Rennes, tokozala na ville ya Strasbourg. Na ville ya Dijon, GNT Service kozala. Na ville ya Orléans, GNT Service kozala. Na Lille, na Marseille, na Bois, na Châteauroux. Donc ba ville wana nyonso GNT Service akozala implanté. To suivi kaka na France ité. GNT Service azali pe na Belgique. Kuna na Belgique obengi bana Belgique le temps papa zoluka papier na bana Belgique vraiment marambango et comme libino talibo tali mayo mutobeta lisolo ya kotsa biloko na agence tala GNT Service ya ngwana eye donc Belinda Bumba yo mutoluka ndenge ya kotsa biloko GNT Service ya ngwana eye Clara de Bruxelles Kuluta Baleki avec Fondation Munene ya bana ya Gal bana Gal vraiment place à WhatsApp biloko yango yo GNT Service eye tozo ba précision batunini to benga na Belgique pe batunini to benga na Bruxelles to na Liège. OK, na kati ya Liège boko benga Mama Aberi Mosca Marthe au benga na 0032 4 83 04 49 05 wana soki obengi Mama Keyi azalu sala en cheval na Bruxelles na Liège. Donc aji biloko wana nyonso GNT Service dès que PC biloko ne komi na Kinshasa et biso to tikeloti na ndako. To suki wana te. GNT Service akeli susti na Hollande. Kuna na Hollande okomona monsieur Aaron Swami et Mama Fumukeya Nana. Obengi bango na 0031 6 48 65 85 64 na ville ya Rotterdam na quartier Ridderkerk to wana bisika GNT Service eza ko évoluer au pesika ka kolina yo kolie komi na Kinshasa biso to memilo na ndako na yoka yo nireza pe na Brazzaville na Luanda eza. Oui, GNT Service est ka na Kinshasa pambate GNT Service ezali pe na Brazzaville. Donc au kamati biloko na yo au PC GNT Service na France ezala na France ezala na Belgique ezala na Hollande bandeko nyonso baza na Brazzaville au PC kaka biloko na GNT Service na bandeko na biso nyonso na bantene na biso nyonso esika ezali biloko na yo ekomi na Brazzaville sans problème. Ceux qui peut oza na ndeko na biso za angolais ozali na France oza na Belgique oza na Hollande pesa biloko na ba numéro nyonso na tangilo wana bakoli na yo ekoma na Luanda sans problème. OK. Awa pe na Kinshasa. To suika na Kinshasa. Ouais, tozo kende toyeba vraiment kokota na ba détail wana to ngai ka to épingler muke to ki ba ville oyo GNT Service eza ko evre eza ko sala musala nango pe na ba place oyo ba point de chute nango donc na Congo Brazza pe na Kinshasa avec Luanda aussi donc bandeko na biso bangola no place na bino ya otsa biloko et monani voilà soki bat balingaka équipe Bumba GNT Service ba pesi biso offre moko ke boko tselanga pe loko na GNT Service na zongo gratuitement Belinda esa mabe et puis Bumba botsa biloko wana nde to yokana ki pati bazile po ko bukana te biloko wana tsa yango na GNT Service ego sala mo eloko to tuna mo bandeko moke awa mituna par rapport ndenge bayoki masolo ya GNT Service bongo to kozonga tozo ba détail ya Kinshasa awa ndeni bat bakoyi kozwa bakoli na bango. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Loriana Pongo. Wana sko uti koyoka ndenge GNT Service eza ko evre yo poza na bandeko na poto est-ce que ko signaler bango mamba GNT yo sepeli au moni yango ndeni ni évolution ya agence. Donc évolution ya agence oyo na sepe nango makasi na molango eza vraiment bien ekosunga biso ba congolais parce que to yiba mitro na biloko loko na biso yiba mitro rabe mutu boya zoya na tela comme lomo be mutonga ya boya maboko pamba o koliango ton na yaki ba petit frère ba fungola ki ba sala ki be ba sala ki bo et comme débat en tout cas GNT Service qui va sala ngo vraiment boye ndenge ba lobeli et sunga biso makasi c'est loko ezé bandeli mais sala ngo ndenge ba loba to sepela makasi kitoko. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Lisa. Lisa, ndengo yoki GNT Service, quelles sont tes impressions? Bon, c'est mieux et ça bon, ils a bien ba facilité biso par rapport biso ba comment tous monter moto so ba la ki biso loko. Souvent motoyer les locaux ambalende mususu ayebo e fongami téléphone ezanga pela bande ko bina poto papa za poto mais et ça nga bien batina GNT Service. Voilà, merci beaucoup Lisa Lobi, papa azana poto et ça la paie bien botina na GNT Service ndenge za la kaka. Voilà. Bonjour maman. Oui, bonjour papa. Kombo nani? Neridja.
Meriza, Oyoki Mamba GNT Service, quelles sont tes impressions? Vraiment, na CP ma casse. C'est l'organisation à Bango. Et puis, provenance, non, il y a Combo Wana. Ça prouve que les agences membres, il y a du sérieux. Et puis, il y a une Zambie dans la carte. Donc, c'est encouragé. Et puis, qu'on félicite Bango, on a aidé Malam Obasali pour nous biso le peuple congolais. Tout ça vraiment aidé. Et puis, tout ça du cœur na Bango. Ce qu'a bassin des bon, les armées, le moins bien si apprécié. C'est le moins Malam vraiment. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Toyoki, impression il y a Bandeko par rapport il y a JNT Service. Na moni vraiment ezokota, sepeli na arrivé il y a agence Oyo JNT Service pe koyoka kombo wana déjà donc bonzambe kati na business et au sale loko quoi. Papa Sigo a na kati Kinshasa, batu baroya kozwango wapi? Siège za wapi? Bazwaka ndenge nini? Boloba ina biso à domicile, oui. Boroya otikela biso mais biloko na biso ezokoya wapi? Est-ce que tokozwango na kankokolo? Ok, merci mingi papa journaliste. JNT Service à Kinshasa, ils na Lemba, na avenue Lombo numéro 85, na Super Lemba. Donc na banza Super Lemba ils et si kamoko centre vraiment yebani makasi okumika na Super Lemba wana avenue Lombo numéro 85, des sièges de JNT Service à Kinshasa. Voilà. Olobaki ezapeka na Kinshasa te ezali susuwa. Oui, JNT Service ezali pe na Brazzaville. Kuna na Brazzaville tozali na avenue Lukulia numéro 41 na Poto. Kuna okoki ko benga plus 242 06 51 85 011. Obengi lisusu plus 242 040 210 126. OK. JNT Service est na Brazzaville te. JNT Service ezali pe na Luanda. Na Luanda kuna obengi na ri ezali na ri Baiko Golf na première direction ya Kayongo obengi na plus 244 921 640 823 ou bien obengi na 244 915 208 180 wana ezali ba adresse ya JNT Service na kati ya Luanda. Voilà, on est allé pour confirmer quand même est-ce que na Luanda onde bazolo beza ya solo so bengi numéro wana o se renseigner na bato ya Luanda pe ba confirmer que biloko e yaka ekwela wana na place oyo na adresse o balobi wana. Voilà papa to komi vraiment kokoma na suka awasko ezanini message mususu ezali. Oui, message mususu ezali que to linto pesa bato ba calendrier na biso ya 2019 oyo JNT Service e kosala. Donc pour na 2019, nous avons 10 départs. À partir de la France, tout ça a 10 départs. Premier départ, ils allaient dans le mois d'avril. Mois d'avril, le 19 avril, ils allaient dans le départ. Et comme la biso, le 29 mai. Donc, bateau nyons bazana bakoli na bango. En tout cas, bouwele la pardon, bouwele la. Bateau nyons bazana bakoli na bango. Ko banda lelo. Titre comme les 19 parce que les 19 départ ezali au yé déjà na colline yo au même yango na ba adresse nyonso na pesi na France wana na Belgique na Hollande à partir les 19 bateau et longwe na Anvers les 19 le 27 le 29 mai biloko na bino nyonso et komi na Kinshasa bazui na Brazzaville bazui na Angola pe bazui wana ezali premier départ. Deuxième départ na biso ezali vendredi le 17 mai. Biloko longwe na poto et comme le bisawa le 27 juin. Troisième départ ezali le 21 juin et comme la bisawa le 31 juillet. Donc plus ou moins 45 jours boté biloko na poto et comme biso na Kinshasa wa bisawa to sali livraison toujours à domicile. Quatrième départ ezali vendredi le 19 juillet 2019 et comme la bisawa le 29 août 2019. Cinquième départ ezali vendredi le 16 août et longwe kuna biloko comme na Kinshasa le 26 septembre 2019. Sixième départ ezali vendredi le 13 septembre 2019 biloko komawa le 23 octobre 2019. Septième départ ezali le 18 octobre 2019 biloko comme la bisawa le 28 novembre 2019. Huitième départ ezali le 8 novembre 2019, biloko comme la bisawa le 18 décembre 2019. Na mois de novembre, on a deux départs. Départ Moussous le 9e départ ezali le 22 novembre, biloko comme la bisawa le 27 décembre 2019. 10e départ oya suka pona kosisa année
biloko kolonga kuna le 13 décembre pour comme la biso awa le 23 janvier 2020. Voilà calendrier d'action ya gente service pour la 2019. Oui, gende nazoyo kango tiko koma na ba décembre na ba le 13 janvier wana donc nazomona ka le roi championnat Espagne, le roi championnat ya France. Hein, donc programme nango yebani déjà match asuke kozala Lyon na nini boye yebana ezate le roi lina foot ba beti ale ba lobi ba kati match nini championnat sili. Donc ozomona pena il y a une organisation propre oyo ba yebi déjà bilan na bango ya année, ba yebi déjà calendrier na bango ya année. En tout cas merci na service oyo na yebité ce qui il y a encore des précisions, il y a osala na bandeko to message moko ya suka ya koyebisa na peuple congolais bazotala partout dans le monde. Oui, na pesi peuple congolais merci mingi pe na sengi na bango bakamata biloko na bango bakeno kopesa na agence ya gente service, agence moko ya sur ya bana nzambe bapesa biloko kuna na gente service, biloko ekoma awa na kimia nyonso pe na bosembo nyonso bokoza biloko na bino pe bokoza na iloko moko ya kofuta awa te tozi biloko na bino tumemi bino tina ndaku na banza kibomoto nde yango wana olie ke okende bisika mosusu oyo mutu pasi okende boyo ba yibi koli okende boyo futa boye awa na gente service basenga mbongo te ni ya mbongo ya dépôt ni ya mbongo ya transport oyo nyonso bakofuta na France parce que ba prix na biso eza ba prix moko imbattable vraiment musala ekozala malamu koli na yo yokoma malamu kozana inquiétude pesa na gente service biloko ekoma malamu wa biso to sali livraison à domicile to yo to tikeli bino koli tina ndako gente service en dehors ya Kinshasa gente service azo pe biloko oyo na ba province donc soko zana ndeko na yo azali na Lubumbashi azali na Goma azali na Kisangani na Mbandaka na Matadi na Kikwiti pesa biloko na gente service ekumisa ngo ti bisika bandeko na bino bazali bisika nyonso donc gente service raccourci monene zo sunga Congo mobimba Congolais nyonso bisika zali akosepe na gente service donc siko esalema nde nini ekomi na Kinshasa to batindi mbamo na Goma na Lubumbashi. Oui, soki biloko ewuti na France ekomi na Kinshasa biso na Kinshasa tutina na Lubumbashi eke ya Lubumbashi eke Lubumbashi ya Kisangani eke Kisangani ya Goma eke Goma ya Matadi eke Matadi ya Équateur eke pe na Équateur. Voilà, wana soki pe bolimbo zo ba précision mususu penza na direction centrale Torobenga Monsieur Jano Ngamba donc tokozwa numéro na ye to tangela binongo lisusu ekosala biso bien voilà totanga numéro oyo bokobenga directement na direction centrale bobengi na 61 28 56 906 wana bino bat boza kuna na poto to longoli préfixe donc bobengi mamo na 61 061 28 56 906 ce bobengi bozumba la moko Monsieur Jano oyo azali responsable ya agence JNT service et osala bien kasi bato balingaka ekibumba ona otindelo lo songolo para la tinda kote kuna ngaso okena ngo en tout cas nazana nga moi free so pesikaka ngai komela ngai oza na Belgique oza na France tinde sala bien okomo tuna sona lata numéro combien benga to sola ngot bona lo ba on émission vraiment tayo moko voilà to komi na suka émission na biso et biso to sepeli na ba programme nyonso to bo pesi biso pe ba détail nyonso to balobi le 19 avril déjà ezali premier départ oyo parmi ba oyo ba utiko cité le 19 avril déjà bateau ezolongwa donc avant le 19 avril Welisa déjà donc salongoka ndeto wela ba taxi na kata Kinshasa Welisa penapo place ya muke ya bongo eza bongo papa basala makasi basala baya na biloko na lombango pona kozwa isika na conteneur ya gente service oyo ya départ ya le 19 avril. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ezalaki Abino Ekibumba, Oya Yambaki, Monsieur Odulon, Oyo Azali, représentant ya JNT Service à Wana Kinshasa. Nakosi makambote. Olobi ya solo, olobi okosi likambote papa. Voilà, Wana Biso to sepeli Biso Ezalaki EHP Media et avec l'émission Short News, Oyo Ezali présenté par Ekibumba, Toza équipé na bande kona Biso Awa, Toza na Lisa, des côtés, Toza pena Lauriane, et Toza pena na Aridja ou tozaki na bango na plateau awa vraiment merci na bino nyonso tout bo talaki émission van kuna azolo baba otanga ngato ba otanga ngate na sima caméra merci na yo pour na service et merci na équipe Mobimba EHP Media to bosanité papa Edo je te salue nga na benga ke recto verso parce que hier azana ba facette et belé donc il fit producteur ya makasi a komisa pe ba fana mususo bazali ko sepela na ya komisa bango ba producteur papa Edo ba mbote na place ozali et to
santé papa Joseph bambote vraiment kuna place bozwami na Belgique topesi pe mbote na mama na biso bete na kati Allemagne tobosani te ba union surtout balingaka biso ba union surtout tobosani pete notre prophète Jonathan bientôt tozopesa bino ba message oyo bosengaki ya makambu ya ko éclaircir bandoto avec le prophète Jonathan et mbote lisusu na famille mobimba famille bumba mobimba oyo ba utaye kozala éprouver topesi bino ba mbote et ba courage ebele tonton Suke Bumba ba mbote na yo atu Bumba Richard Bumba na kati États-Unis ba mbote na bino tobosani te tata mwasi ya bato Pepe Akunji Pepe Akunji bambote na yo Pati Bazile po bambote na yo autrement dit Barbie Barbie ya mukolo bambote place bozwami Igebanda mwana poto ya tongo. Nous sommes arrivés à la fin to lobinde to lobana suka émission na biso ensemble na bino. Glory be to God. Bye. nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Émission